kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha la chaîne de libération océan du Congo et pas yoto akabongo ba Congomani et pas yoto panzaka to sasaka et pas yoto bela ba moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyoso baloka ye ko Congo et pas oyo to analysaka ensemble et pas auto mobilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas oyo to zali bongo kocha litono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto ali kolongola ba peuple congolais la bolema et pas auto ali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste et pas auto telema wana lokola basinzi ko betaka mbela koloba ete tango ezali mabeto telema poete to bundele kolo wabiso et pas auto telema ferme fidèle ko ya bakuke pour la kozelaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundola ka maloba encore on a biso les laboraires on a biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse popo to la tango ya sensibilisation le lenge to lobaki la bino tango ya ngoyo tango ya bikamwa tango ya moto munda tango ya ngoyo to kosa na te tango ya moto za bongo na kati ya lisanga tango ya ngoyo bandeko na ngai na lingi to tombola nzembo ya Jolino Kezo wa bisika ali na pesi mbote na banza na mikili ba pa bongo na mboka ya Suisse Jolino Kezo aloba boye aya mobala bato mama kombe na pesi bango bongo mbote Jolino Kezo aloba boya innocent to bondela nzambe tata tika biso te banana ye to bondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger eza danger innocent to bondela nzambe tata tika biso te banana ye to bondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger eza na danger unissons-nous comme un seul homme to bondela tata atika biso te ba Congolais et puis to tika te ko bondela ka pona bilenge ya Congo bilenge na bali bana na yo bali bana nanga bali bana na bango bali bana na biso nyonso lelo makambo Kezo ayembaka po ete biso to lingaka kaka to mona ka lolenge ni to ko tekutela mais misi lokola Kezo azali moto to pesa ye penza trophée Pambate ayemba nzembo kitoko na temps oyo Afdel ekoti si je me trompe pas ou bien avant Afdel pour être naza parmi bato bayemba na nzembo wana tango abetaka la stade de martyr histoire ezali ebele abetaka la stade de martyr papa poemba babetaka bajibem piana babetaki tango na bakabwani bango na Weranson tozali parmi bato toyemba innocent na Kezoa tango musuka océan de la presse nde bongo saka bato belé mais bato bayebi bakoloba te na kati ya kozala guerrière oyo azali innocent-nous totika division avenir ya bilenge ya Congo est en danger avenir na biso babote est en danger bazoteka biso bazoboma biso tala lelo oyo bisika tokokoma kabuya video. Jambo yenu Bakatange. Mwe Bakatange muko najivumisha sana, muko najionesha sana mweye njo munakuwa tu doke dunia yu Kongo mzima hii inakuwa yenu. Munasabu ke mweye njo muliwa Lumbumba. Shiba Kasani tuko nachunga après élection. Mutaona kila tutafanya siri nation. Mwe Bakatange mutakoma na mutalapa. Tukasema kama enasa. Nenu kana sima imalo kama enasa. Sidi mai kama enasa. Ni baba mai histoire rabi. Kama mko kwa bakuto. Ndio imalo kama enasa kubimba. Tufote jonso joji. Nujinwenzi wale mwizi katumbi juni veshima kuta wa manito tu dois nous couper nous imanayi ni nous pète. Chini nous pète après élection. Nous regretter bon soubwen. Nous regretter bon soubwen. De la élection ishikindi la. Nous bana bon souba c'est na fait que bine mujisu kam donc on mena l'élection élection ya kweza mujisu kam. Boyoki bande ko la biso baluba ndenge ni bakotoko ka ndenge na kotoko boy. Ndenge ni bakoloba. Bakokana balobi bino Moïse Katumbi, bino Bakatange, soki kaka totiki pour l'élection. Soki élection biso tozui bokomoni lo tokosa. Guerre ya betni. Félix alobaki yango alobi ton ezamabe
Tozo risquer la mboka la biso guerre civile. Pour alobate que guerre tribale. Pour alobate que guerre ya betni. Mais nazo lingana lo baso c'est la biso avant testament ya Mobutu. Toko tia yango po yango toko tia. Mais to tia no maloba Mobutu muke. Nini Mobutu alobaka la biso kabo ya longtemps. Dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre synonyme de multitribalisme. Le multipartisme doit être considéré comme la manifestation d'une volonté réelle de dépassement des tendances tribales, régionalistes et séparatistes. Mais nazali kotike la bino bolanda message ya makasi ya panafricain oyo. Message ya makasi neli bande ko la biso bazoloba. Peuple congolais, to teleme bande ko langa to sombiti na makanisi la biso esika moko. Pote to bunde tumba République démocratique du Congo. Mboka na biso bazoteka yango je vous dis. Mboka na biso ezoteka ma. Élection tende ko bongisa biso ki la me jendeta lotaki tumba kale ko to bokela lokone fa pekato la chabienne équipe pour la terre mana ngana kunya dolanga makambo de ebisa kabino yanga mokonzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave Big Daniel Ngenda mwana mère de Brino na Suisse ba maman missionnaire na plus trondé boyo kanga malamu ba mama Congo moto moto mozima mité élection tende ko délivrer Congo te bandeko na ngai ndeko bikisa Congo mindele bazala souci ko balkaniser mboka la biso élection oyo ezali kufa bouti kolanda Moïse Katumbi moko ya ye akufi na lisasi pona nini ezali makama bezali otoko solola pona koyebisa la bino ete to se soulever bandeko na ngai ezatante yoteka Congo na yo ezatante lisusu te ndeko na ngai yo la pongi nini yo monite la République démocratique du Congo naza ko sensibiliser la lobi tant oza ya sensibilisation ndeko na ngai nous avons un sérieux problème ezanga ina yo tozwa conscience na biso esika moko ndeko nanga polote basete sanité malobate parce que lelo Félix a le discours au piabinote non plus Moïse Katumbi mais soki biso moko to bundeli mboka la biso te na kotala nani nde sengeli tozala na ye ndeko nanga toteki mboka la biso élection oyo mindele ba opesa mbongo na Denis Kadima mindele ba opesa mbongo pour l'élection la biso bandeko langa élection za ya Congo élection za ya Américain élection za ya Français élection za ya Angleterre ya Allemand ndeko langa élection za ya République démocratique du Congo ce sont des Congolais baso pesa sanction po bazo mokonzi ya bien apesa kimia na est to lingi to za na unité to lingi to lia malamu to teka minéré bandeko langa kabu ya bolimisi tchelanga na bomo na minéré ndenge bimaka mboka ena kabuki bandeko mboka oyo scandale zoologique scandale géologique scandale ndeko langa botala wolo botala ndenge bato bakoswa biloko mais peuple wana zo souffrir peuple congolais scandale géologique République démocratique du Congo bino moko bomoni botala na sa mabele ya bakongomani ndeko nango soteka mboka pona nini pourquoi yo moko oza ko se fatiguer pona combat oyo pourquoi yo moko oza ko boma chaîne oyo Charlie Chobo mama Jovi mama la Jolie la Suisse mama Dolo toza na posa na bino Congo comme na virage à Souka lobi yo na ngai to kokoma basasa Congo lobi yo na ngai to kotala na misute to ko banda koliana ndeko na ngai to telema mibaya nguya basi ya nguya ce n'est plus le temps ya kolala ce n'est plus le temps ya kopesa maboko na baloki ce n'est plus le temps
Yakolo babilobela ta o ezalinga na total avenir aba na biso. Est-ce que tolia kamalamu? Est-ce que bazola la bien? Est-ce que courant ezali? Est-ce que mai ezali? Est-ce que vinde yango ya biso tolingi pona Congo na biso? Congo ya ngai na yo ndeko na ngai. Ce n'est plus l'état ya kobomana. Ce n'est plus l'état banguna bakota likambo la biso. Na tiki ndeko na ngai o ya mobali na place o bakabu ya bakoka kocha. Soki batia yango mobimba te tokozomisa yango. Ndeko na ngai nazaka ko sensibiliser. Pasi na ko to kokuta na ngo lelo, meta musoto ko sola yango lobi. Biso bandeko na bino ba obumisa biso spirituellement. Ba oninga te musalo to sala. Mais na l'aide du Seigneur ndeto obika. Mais nzambe ya lola aza papa akosunga biso toko kufa te toko mona liseko ya République démocratique batu mabe photo bomba bango na mboka la biso. Il faut payer la biso soit indépendance. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Natiki message à Nico ngai eza fort ngai na auto linga Congo ngai na auto sekala Congo ngai na yo toteka mboka te ngai na yo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance. Soulèvement populaire Yamonde. Mindele bazoya ko imposer. Mindele bazoya ko imposer. Ndeko nanga imposer soit mindele la mbongo la bango. Po biso to sala mapona. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Denika di malobi na sala mbongo te élection ko sala te. Bano baturo to ebele ko ba ko banga te. C'est comme mindele bazoya ko imposer bango po bango ba dena show la bango ko balikaniser mboka. Non. Non. Tobo eloko. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pamola Bino. Merci Nakabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci Nagoula Ngoma Misape électrique et Papi Jay directeur recherche et stratégie. Big Daniel Ngenga. Manana Maya Kunya Donanga. Assalamu alaikum na mama Jawa. Naba musulman nga ba mama missionnaire na mbokanita babe il faut que on monte la plistronde na ba koko lumumba. Totelema. Bokula kaikala. Songanjila ya kimbangu ya ntumu ya mama Congo. Ipasa nga ino ya se ante live na mboka ya papa Alfred na mama Clarisse. Ah nzamba lola papa Michael. Totelema tosunga Congo la biso. Maman Célestine, boza tellement belé. Toza la katia sensibilisation ali no moke monseigneur les sur encore landé noir moto mo prêtre. Achille Lantela. To benga na bande kulanga to sunga Congo. Virage to komi to perdre té. Prompt rétablissement na Pape Djay directeur recherche stratégique et sango mokondi pareil biso biso. Félicitations na Esther Boluka à défendre les lots. Mon pasteur Didier Lompenga sango mokondi na mama Lili Saya. Nzamba batte la Guy Lompenga la South Africa. Prompt rétablissement na Nana Lompenga Guy et merveille qui to kola ba mapasa. Nzamba bomba biloba pour mettre Angola no bondia botard de bono itna air émission ko komela bino. Maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Medo. Ngai na bino to bunde tumba ya vérité. To tika lokuta to teka mboka te. Message andeko na ngai boyoka yango yangonde epesa ngai no makasi soko teki Congo lelo lobby okozala victime opo. J'ai un message à passer ici à nos frères africains, surtout aux artistes africains et artistes africaines, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avions tous vu le concert de Fally Ipupa. Nous avions apprécié, nous l'avions accompagné, mais des Africains et Africaines. Nous comprenons vraiment que oui, nous sommes vraiment fondés pour être distraits toutes nos vies. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, peuple africain, peuple abruti, on est incapable de dénoncer ce qui se passe au Congo. Fally Ipupa a rassemblé plus de 60 000 personnes. Plus de 60 000 personnes à Paris, Bercy. Le concert de Fally est fini sans que Fally ne passe un message de ce qui est en train de se passer dans sa patrie, le Congo. Et quand d'autres personnes sont en train de parler de ça, sont en train de critiquer de ça, on prend maintenant ces personnes comme des jaloux. Mais on n'est pas en train de voir des populations qui se font massacrer chaque jour au Congo. Et que ces peuples ont besoin le soutien de ces artistes pour que ces artistes portent ce message, portent ce qu'ils vivent, pour être propagés, distribuer ça à tout le monde pour dire que oui, voilà ce qui se passe dans notre pays. Mais Fally a fini ce concert sans d'abord dire que stop à les guerres qui se passent au Congo.
Fali a fini ce concert sans dire que stop à des guerres qui se passent actuellement au Congo. Nous avions une population africaine vraiment très très abrutie. Pour l'autre là, ça ne manque pas. Nous avions des vrais problèmes en Afrique. Mais des peuples africains sont incapables de s'unir. Comme vous avez vu 80 000 personnes, plus de 60 000 personnes à Bercy pour le concert de Fali. Mais nos peuples africains, on est incapable de s'unir pour demander que cesse des guerres dans notre continent en Afrique. Mais regardez comment on était versé au concert de Fali. Fali a fini ce concert sans passer un message pour dire que oui, il faudrait que des guerres cessent au Congo. Quelle honte pour nous. Quelle honte pour la jeunesse africaine. Le continent est en pleurs. Le Congo est en pleurs. Mais on ne voit aucun artiste qui peut porter son soutien en disant que oui, nous avions un peuple qui se font massacrer par des terroristes, qui se font massacrer par les M23. Mais on ne peut pas parler de ça. Regardez comment des Africains, vous êtes tous des maudits. Certains Africains sont des maudits. Il faut le dire. Quel Africain, à ce lieu de ce concert de Fali, a eu à porter une banderole pour demander que ce sont des guerres, ce sont ce qui se passe au Congo. Personne n'a eu à mettre une banderole pour plaider au sort de ces enfants que actuellement ils sont à la belle étoile. Ils sont en train de fuir des tirs, des fusils. Mais on n'a pas vu ça. Quand nous allons parler comme ça, nous serons maintenant des ennemis. Nous serons des personnes qu'on va dire, parce que j'ai vu une de ces personnes qui a fait une vidéo en disant que mais pourquoi des panafricains sont en train de dénoncer Fali, sont en train de vouloir boycotter le concert de Fali, alors que cependant ils ont les artistes qui viennent aussi en Europe, ils ne leur boycottent pas. J'aimerais dire à toutes ces personnes-là, ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire, ce qui se passe en Afrique là, et que nous ne nous concernons pas, nous tous demain nous retournerons tous dans cette même misère. Parce que cette misère que vous ne voulez pas dénoncer, cette tuerie qui se passe actuellement au Congo, que vous des artistes congolais, vous ne voulez pas dénoncer là, sachez que demain vous-même vous retournerez dans ce même style de gamme. Nous avions vu Fali Epupa, oui, il a fait un concert vraiment extraordinaire. Dans ce concert de Fali Epupa là, quel est ce que le peuple congolais en a en profité de ce qu'ils se font massacrer chaque jour au Congo? Regardez l'Est du Congo, comment l'Est du Congo est aujourd'hui fragilisé. Des populations ne font que mourir. Des populations se font massacrer. Alors que grâce à ce concert de Fali, ils pouvaient passer un message pour dire que oui, nous demandons cesser le feu à l'Est du Congo. Mais Fali n'a pas apporté ce message. Fali était là pour son argent. Oui, nous voyons ce peuple aussi abruti que vous êtes partis là-bas à ce concert et que vous êtes des Congolais, sachant bien même que vos familles sont en train de vivre l'enfer au Congo. Vous n'êtes même pas partis avec des banderoles pour dire que oui, nous allons en profiter de ce concert, nous allons en profiter de cette masse pour passer notre message, pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe actuellement au Congo. Mais nous n'avions vu personne faire ça. Nous n'avions vu personne. Et après ça, on va dire que nous avions un peuple abruti, un peuple qui ne connaisse pas combattre pour l'intérêt des peuples qui se font massacrer chaque jour. La famille, quelle humiliation pour nous. Nous avions des larmes quand nous voyons que des peuples sont en train de mourir. Fali Epupa qui pouvait apporter son soutien.